Bonjour au peuple congolais. Aujourd'hui, tellement, je suis très content, incroyable. Enfin, merci prophète Kimbangu, car Nazui eloko oyo prophète Kimbangu a Simbaka. Yaye, Dieu, il est grand. Enfin, eloko oyo, avant Nazwa Yango na dépensé bamboko, ebele. Pour être ekoma poto awa ba fret na convaincre afin donc eloko oyo prophète atika na maboko na ye eloko na ye moko afin nazui yango peuple congolais. C'est la fête, c'est un bijou incroyable peuple congolais. Jour moko boye ko sala vidéo awa live awa jour moko boye moi ko sala vidéo awa live awa et après live ndeko moko boye na province abengi ngai koko na province abengi ngai. Il m'a dit que ye c'est mwana ya ami proche ya prophète Kimbangu, azali mwana ya ami proche avant des prophètes Kimbangu. Peuple congolais, il m'a dit j'ai une surprise, je vais vous montrer une surprise. Kokome, mwana ya ami proche ya prophète Kimbangu. Et après, j'ai une surprise à vous montrer. Peuple congolais, balamoko na bengi na appel vidéo. Le vieux là, il m'a montré une chose. Na yoki puissance à distance. Une chose. Donc eloko oyo prophète Kimbangu atikaka jour oyo bayaki ko kangaye master ya prophète ndemutu azwaka eloko yango peuple congolais tala ba mystère jour oyo bazwaki ye et pla yango et tikalaka place oyo bakangaka prophète Kimbangu tala ba mystère du Seigneur. Donc eloko oyo prophète donc eloko oyo prophète azalaka kobomela bangungi place oyo ye avandi. Eloko oyo prophète azalaka kobomela bangungi place oyo ye avandaki. Peuple congolais, regardez des mystères du Seigneur. Jour oyo bakangi ye nde après ninga ya prophète Kimbangu nde ayaki ko récupérer biloko ya prophète Kimbangu et pla yango abomba yango tisikoyo. Mais c'est incroyable, malgré ete akufa me bana na ye babomba yango ti lelo oyo tango na moni yango peuple congolais na tondisamaki na esengo. Peuple congolais, plus de 3 mois na bondeli ete tindela ngai yango papa koko mukolo, mais a refusé jamais. C'est un bijou incroyable. Peuple congolais, je vais vous montrer un bijou. Na bondeli plus de 3 mois aboyaka na convaincre ye ndenge nyonso aboyaka na bengaka ye aboyaka ti ete na convaincre ye na $1000 na proposer ye $1000 nde aboyi ti na proposer ye ti andimi. Peuple congolais na dépenser bamboko ebele po kaka nazwa eloko yango bijou. C'est incroyable. Mais il m'a dit que na bomba ye car soki batu ya prophète Kimbangu baba yoki yango c'est risque bakoki ko porter ye plainte na bomba non na ye na bomba ye ni photo ni nini rien du tout na caché ye et na bombi ye ndeko na ngai na dépenser ba fret bamboko ebele po kaka eloko oyo ekoma na poto awa afin ekomi lelo. Ndeko na ngai nauti kozwa yango na agence na fungoli yango malgré na dépassé bamboko ebele, mais aujourd'hui natondisami na esengo. Peuple congolais, eloko yango yango yo, regardez ces bijoux, regardez eloko yango yango yo, regardez erumeliba
ane ebele. Mwana ya camarade ya prophète Kimbangu. Ya kokome mwana ya camarade ya prophète Kimbangu. Nde atindeli ngai eloko oyo ke na bomba ye. Na bomba ye. Regardez ces bijoux. Donc eloko oyo prophète ya ye moko tango nyonso. Ya ye moko eloko oyo prophète avait dans sa main. Blessing nyonso kobomela bangungi yango yo ndeko la ngai. Ces bijoux na sembi yango na sentir puissance ezali makasi se poso ya nyama. Regardez-moi ça. Eza makasi eumela ba ane ebele c'est poso ya nyama. Regardez-moi ça. Eloko oyo erumeli ba ane na ba ane ndeko la ngai na bondeli mingi pour ete plan oyo nazwa yango. C'est bijoux des prophètes Kimbangu. C'est pour la première fois. Na simbi yango na sentir puissance. Ya prophète Kimbangu. Ndeko la ngai. Eloko oyo po ekoma na dépenser bambongo ebele. Yango yo nazwi yango afin. Bilembo ya prophète Kimbangu oyo asimbaka tango nyonso kobomela bangungi place oyo ye avati. Incroyable. Regardez-moi ça. Eloko oyo prophète Kimbangu atika yango yo. Na simbi yango na sentir puissance bimi awa. Peuple congolais, on avait un prophète puissant. Regardez-moi ça, je suis heureux. Prophète Kimbangu bicho oyo na kobatela yango mikolo nyonso kino kufa na ngai. Et puis bana na ngai ba kobatela yango. Histoire de notre prophète Kimbangu. Puissance de notre prophète Kimbangu. Je suis heureux. Yibanga nyonso mais c'est bijouté. Yibanga ibotolanga bandakumi tuka mais bijou oyo te. Ndeko langai na bateli yango partout. C'est bijoux les plus chers. Regardez-moi ça. Natoni Samina 5 ans. Natoni Samina 5 ans. On avait un prophète. Na senti puissance attaquer médium congolais. Ndeko langai na sali tout dans convaincre pour être eloko oyo ekoma na poto. Regardez-moi ça. Peuple congolais, incroyable. C'est poso ya nyama et roumeliba ane ebele. Regardez-moi ça. Donc eloko oyo. Incroyable. Le lonato de Samina est secondaire. Commissaire Nzambe, notre Seigneur. Enfin, Nazui Elembo. Il y a notre prophète. Il est toujours avec moi. J'ai travaillé avec le prophète Kimbangu. Afin na simbi eloko oyo ye a simba. Mutoki na ye e simba. Yangoyo. Ndeko langai. Je suis très content, heureux. Na komisi, je remercie notre prophète Kimbangu et notre Dieu, notre Jésus-Christ. Je remercie. Merci, au revoir et c'est